pour différence ezali toujours ko continuer ko monana motuna ya lelo ezali nini bolanda tozwa leçon to seka pe muki Lo eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo. Oza en classe ni? Nga na gradué. Na faculté ni na université ni? Informatique de gestion na ISES. Merci. Tozotu na musuni ya lipa na français babenga yango nini? Wow. Moi je connais balobaka les morceaux de pain. Morceau, il y a pas morceau à lipa. Morceau à lipa. Te mena inga na yebate. Na yebi au moins en français que tu veux un morceau de pain, des morceaux de pain. Lipa. Na français babenga yango nini? Ah, na lipa. Te lipa musunya en français zarati. Ah, pene zalati. Musuna lipa vraiment en français zalati. Comme nanga Miradi Mujinga. Ndeko Miradi Mujinga. Musuni ya lipa na français babenga yango nini? Na français, c'est la farine toujours. La farine. Farine, merde. Musuni ya lipa na français. Demi de pain. Demi de pain. Demi de pain. Musuni ya lipa na français babenga yango nini? Musuni ya lipa na français. Le chiffon. Le chiffon. Le chiffon. Musuni ya lipa na français babenga yango nini? Les mages. Les mages. Kini l'artiste bulu yeke plus chikoto kana no bundite bulu yeke makambo bulu yeke boma bulu yeke boyale uke bino moko bomoni lokola bulu yeke plus original ya lelo kotela kibino na banda kubokanga meki bapanzi pe bosekaki ebele kasi ndenge tolobaka tango zali koseka kobosana ka bik na papier te pona kokoma ozwa leçon bokanga pe bosimba yango malamu ke musuni ya lipa na français babengaka yango kaka l'ami de pain. Merci pour vous comprendre pe bozu leçon. To komi na suka kasi soki bosepela ki na édition lelo bo pesa merci na Jules Ntumba yenda kumbela ki yango avec impact na idéologie na sima ya caméra to sala ki bongo na Richelieu ngo ou Dimanja yende abenda ki ngai bote pe na montage Innocent Matengo elongo na Héritier Mbula Mystère Drone na année 2019 oyo en tout cas patron to pe patronne bongisaka bizaleli na ba agent na yo po aneza la kitoko obiso awa tout travail mérite bien son salaire balobi Jules Ntumba alingaka boye n'importe quoi dit orotuna ngulu orotuna pe base ngana bino to mona ni bongo mokula dimanche na rétro pour ça les locaux te